na lobaki yango déjà que to comme na temps de la fin moto nyonso azwa conscience na ye Holanda c'est ça avoir conscience na ye pour que à s'en sortir n'a pas besoin na ye parce que bola wana tout monde a ba réalité tout salela ye ba makambo ti le doit tika kutu na la na biso maître revenir na ngoto la kaka ye to ebisike au monde ngo koi po ok na ochité ninga ok ne wana ok na ochité rien à dire do bato baza mayele ba comprendre que c'est que Denis Lessi bato baza mayele que c'est que pasteur pétage o ya bobenga asali logo na ye donc au niveau avec no pasteur Denis Lessi ba plein ou ba no tondi ça ba miracle ba no ça ayaki na temple ya bino aigle bino mosalela na biso temple aigle eza temple oyo eza ba aventure te pouvoir ancestral na kati en plus c'est ça commercialisé donc biso ça ba sacrifice humain te oyo ya batu te on a signalé ba téléspectateurs oyo ezali mbongo biso ça la rappelle mingi multiplication à travers ya sière na yo propre mbongo na yo moko oza nango ebani na 5 euros 10 euros, 5 dollars, 10 livres sterling. Mon on a eu, ça motoki na yo. Biso to ko sala ngo multiplication to ozwango de gauche à droite te to ozwango na famille na bino. Po to sala pouvoir ancestral. To ko kota na libota na bino. To zo expliquer ba téléspectateurs faut pas comprendre parce que mingi ba yaka wana msusu ba pesa ki ba non c'est pas ya batu ba sala ki musala tenira kite. Msoza no mutu mo boye ozano posséder. Bakanga on a famille na bino batalaka étoile na yo depuis bakanga yo okomozo mbongo ezate donc biso toza to réactivera na mutu ya mona maître spirituel mususu ka bengi obengi ye salela makambo ya le kaka mbala moko azwi mbongo esili nango biso to kendaka na consultation to sengi na libota na bino mwana na bino azoluka vie na ye toza na posa s'en sortir est-ce que boko pesa biso accepter to ke pa ba centre na bango si je azana ngo est-ce que pendant on dit me la rappeler papa Singo Kimba il est dans pote na biso mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi ifada thank you Fada, cher ami fidèle, nous sommes toujours besoin de Libako et Kondabiso na Katia Chien Nabino. Il y a les Nazarens TV, na 4 émissions Nabino, table sainte, où ils ont présenté par votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba. Il y a les Nazarens TV, un grand merci à la servante de Dieu, mon PDG, la servante de Dieu, Maman Tiffany Moukoya, pour la confiance au Pessinga. Je dis aussi un grand merci à GD1 Alpha Orlas, ma caméra, pourquoi pas toute l'équipe, les Nazarens TV, petit mot, merci et de lui. Le lot est table sainte, Nazarens Moukoya, invité dans la découvrir boye baé la émission oyo la combo azam maître spirituel maître magicien c'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne Les Nazarens TV. Avant la bonne après nous invité dans la micro lelo na osenga na radio ya tso catégorie de fiaba na nzambe et ça ba nzambe le kumu le sako mo posé il y a la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Katela, allez, Katela, Yambalo ya taba pasteur bakokata. Allez, Katela, Yambalo ya taba ministre bakokata.
Eli. Okay, toquez un Roland. nazokatela nzambe losako na se siko tozokata losako siko kuna nalingi nakatela nzambe losako awa aniva ale katela ale tozosonga tikelanga nzela nazosonga s'il vous plaît tika nzela yoka olingi libala olingi kobote olingi mosala mpona nini Bicho, salut plaisir, na Philomène Moukoya Motema ya Bivens de Yombo depuis Londres. Et c'est aussi plaisir à celui qu'on appelle 3 fois boss Jack Pro depuis Fabien Bicho, on le sent comme on dit. Et ça lui vraiment plaisir. Non, c'est mon caméraman, avant mon caméraman, on a présenté mon invité dans le avant d'abord on a présenté mon invité dans Ningana qui nous souhaitait joyeux anniversaire à la princesse de l'Éternel, mon PDG, la servante dédiée, une année de plus, elle est toujours à l'Obaraka, à Béanzam des Awapi. La servante dédiée, une année de plus, Nzambaba Ténor, à Bomba, le Soussou. Joyeux anniversaire à toi, la présence de l'Éternel, Maman Tiffany Mokwa. Donc, maman, je peux s'inviter dans le boulot. Bonjour, maître. Bonjour, merci beaucoup, Lazareth. Santé Nini? Ouais, santé, ça va. Par la grâce divine, ça va. Maman gentil par rapport à l'union sur Bazui, Libakou Yakolano en ce moment dans les Nazariens TV. Merci beaucoup. Je suis abonné à l'union sur Mbote, na union sur la zone par intermédiaire, je suis Mbote. On est ensemble, together. Yeah. Ok, together, yeah. Ok, maintenant, d'abord, yo, vu que c'est la première fois où le chaîne Abisso s'est présenté par rapport à les téléspectateurs au Bazou, encore Libakou, on a vu sur la chaîne Abisso, je dis que c'est la toute première fois où le émission Abisso table scène. Moni Nokolo, d'abord, maître Zana. Merci beaucoup. Maître Baza Ebele, professeur Babenga Bango, maître avocat Babenga Bango. Donc là, dans le département, il y a maître spirituel. Maître spirituel, comme on a dit, maître Michel Aigle. Aigle, il y a temple Nabiso Aigle. Temple Nabiso Ezali Nini, temple Nabiso Ezali. Le rôle de tout le monde Maïkari, ndenge tomonaka bavodour na Bénin, yango biso pe tozali na temple Aigle. Donc le nom c'est Maître Aigle Michel. Donc voilà. Là c'est Maître Aigle Michel. Le but que vous avez combo temple. Temple Aigle. Aigle. Dans la temple Aigle. Donc temple Aigle na pesi ndingisa. Donc on a ba téléspectateurs na biso ba comprendre temple Aigle zali lokola nous tout le monde a Maïkari, tout le monde a lokola Vaudou, tout le monde a lokola ba secte o eza minene belé. Donc tous ali wana. Tous à disposition, tous à disponible na plateforme nyonso ya Afrique. Tous à na Bénin, tous à na Cameroun, tous à na donc en Afrique centrale nyonso tous à wana. Là c'est qu'on a représentant awa précisément na Kinshasa, on a représentant aussi na Angola et puis to fongo saga administration muso déjà na niveau ya ba Congo. Pour l'instant, je suis nominé là-bas. Donc voilà la raison pour laquelle il y a mon appel suivi une annonce. Il y a Aigle. Merci. Toujours la nous que mettre Aigle, Aigle au Zoloba. C'est que moi maison mon on a mission au fallait pour faire. Pour aller maison moi Aigle. Donc biso to ya Zoloba makambo eza réalité parce que toza premièrement toza ba homme spirituel, spiritualité za mama lukutate. Et ça, c'est pour nous charlatan, nous sommes à la télévision. Il y a des responsables.
et biso pe toza responsable toye kopesa annonce te ya ye aigle na ye eza administration na ye ya logo na ye ou statut na ye donc biso eza temple na biso yango topesa ngo annonce logo na biso eza aigle donc aigle eza na kati eza na baréalité ebele donc posenga baquestion ya bien toleka mpona batelespectateur na biso baza bazoba te balanda biso calmement ici vraiment merci. Ok, tolanda omettre maintenant tout ça moi différent toyebaki ye mpe azalaka na kati ya temple na bino aigle. Ok, merci vraiment maître Toko ba toujours na émission na biso maître lobi que non boza na temple na bino kombo nango aigle. Merci. Pourquoi bopeska kombo ya aigle? Pourquoi kaka aigle? Tout de suite là na toyebisa yo eza logo le tokendaka bona baeglise nyonso bomonaka eza na balogo mosusu balakisaka ange mosusu balakisaka na badegré nyonso eza na signification oui. Aigle azali moto apesaka message, aigle azali moto oyo ayaka ko libérer bato biso selon biso na temple na biso ayaka ko libérer bato na ba difficulté bazali parce que monaka ye azaka likolo ye azaka esika te na bato donc différence wana soko ye peut-être na bengisi yo na instruction na biso na ko faire voir yo ba livre de savoir ezali nde okotanga yango okocomprendre. Nous autant on comprendre. Ok, merci vraiment maître Toko par rapport à nous aujourd'hui que nous boya ko aider bateau boya ko mela ba message savoir faire na yo ça d'abord musala nini avant tout dans la spiritualité. Tu dois d'abord savoir faire. Mais avant tout dans la spiritualité, tout solo la spiritualité non. Oui, mais avant de poser des questions tu es spirituel. OK. Voilà. Merci beaucoup. Maître Aigle, né na autolo banabino, azali maître oyo, azali maître spirituel. Maître spirituel nazalaki pour bana retourna ngana no bandai mosala o ndenge ni poto le malembe. Oui, OK, merci vraiment. Ouais. OK, maître, oui, voilà ba téléspectateurs bana na biso danga kitoki na no malembe to eba d'abord excusez-moi d'abord parce que nga émission na trop chaud. Voilà, là là trop chaud et tout là trop et tout on va essayer de parler to eba d'abord maître vous avez d'abord initié comment il dit kangisini ozwaki comme le maître spirituel petit peu se retrouver qui na communauté na bino ya ba aigle. Merci beaucoup. Vision là ozwaki yango ndenge nini? Merci beaucoup. Eza réponse voilà, eza question bien qu'on a donc sur l'opé réponse à bien. Maître Aigle azaki déjà moto tozaki na ye azaki noko oncle pour l'instant aza décédé à tika biso déjà na bande ko fanda mingi pana iponga na kolie pana ye azaki homme spirituel abande ko expliquer nga ba réalité ya monde ndenge tambolaka sur base ya spiritualité mwana tala mukile beba déjà à l'époque na biso tozalaki boye wana ezaki na ba âge déjà na comment na ba âge ba 10 à 11 ans tellement tozalaki belé mais étoile les arana ndenge nango nde abande olinganga mingi nde abande ko expliquer nga akotaka nga secte na ye nde abande ko expliquer nga et puis azalaki pe moto ya tradit praticien ayebaki ba recherche ya banzete ya bokoko oyo abande kosala et puis expliquaki nga mwa ba réalité mingi nde ntango na ye kokóma na âge ya ba 13 ans nde se décédaki akende na ye mpe ya son âme nde nga nasalaki ba recherche na nga nde nayaki kokota sikoyo na secte na biso na temple aigle oyo na développaki et puis nakomaki fort pour l'instant raison pour laquelle que naza awa naza nominé na Luanda naza nominé awa na Kinshasa et puis na Bakongo bapesi ma charge wana mpona kosoutenir bato nyonso baza na baproblème bisika nyonso bazali etali spiritualité etali mpe pouvoir ancestral ya bokoko biso toza wana tozosala yango donc pouvoir ancestral ya bokoko ancestral oui. OK, oza mutu ya mboka nini? Ngai naza kabindian donc naza kabindian naza kabinde naza pe de part d'autre naza pe muoyo donc voilà. OK. Mageto oui nga mta Congo central na lobi bien naza kabindian donc koko na biso ya mobali azaki kabinde abali koko na biso ya mwasi azaki muoyo donc mboka na bango ezaki ba frontière na mboka bango mvwango kuna bazaki na kabinda bazaki na pauvre grande kale zaka nsinda otu aotala biso ayebi kabinda aoyeba ngo donc raison pour laquelle nde naza double nationalité donc voilà. OK, merci vraiment maître Neto là nous na bokebi ozobeta sur ya spiritualité nous aki initié tout tangi ba livre ya bokoko et tout ba recherche na yo maître lelo ba maître beli ba bimi baza ba maître ya Congo central ba utaka Congo central to yambi pe ba avantier ebele awa un toté d'abord différence savoir faire est-ce que ça va porter monnaie magique peut ça ba tout ba kodia
opesaka bato mabala opesaka bato mabota obikisaka bato tolamusaka mpe bibembi toyeba d'abord est ce que biloko wana osala yango nyonso? Merci beaucoup pour la question. Premièrement, tout le monde a un côté bibembe moto déjà koufi ba bétier formant parce que biso to contemplera mingi na temple Aigle des Ali nazo annoncer ba téléspectateurs au bazali temple Aigle des Ali temple oyo ezali spiritualité eza na kati et puis to sala mingi pouvoir ancestral na kati en plus c'est ça commercialisé donc biso to sala ba sacrifice humain oh ya batute mais je vous dis sincèrement batute nalobi batu nyonso oyo baza na sima nanga oyo tozosala na bango mosala parce que nga aza représentant et instantion ezali ya mutu oyo azali temple Aigle nde atie biso na badministration tokendaka bacameroun babenin par-ci par-là vous comprenez donc toloba oyo eza commercialisé tolobaka biso loba makambo ya bosolo puis total ça rappelle avantage na désavantage mingi ba maître spirituel musu balekaka pa na bino natalaka pe be mission na bango pe mingi natalaka bango balobaka na bango makambo balobaka mais biso tellement biso toyaka ko expliquer réalité na vérité tozora bataki mingi pa na bango biso lekaka pa en pamba te ndeti ngai nasalaka na be mission mais na lekaka pa en pamba te parce que loko nyonso o ezali ya bien ba combattre ngo yango toyaka kopesa bato annonce donc mutu nyonso maître nyonso spirituel oyo alekaka oyo azosala mosala na ye bien là ça va tobwakele bafleur parce que spiritualité toyebisaka bato eza makambo ya lokuta te spiritualité ezaka makambo ya solo eza nde par rapport ya niveau par niveau mutu mosusu aza na niveau wana te ndeti client moko abengi yo supposons biso eza kaka mbongo te eza na bamalade ebele tobikisaka toza na bamalade ebele toza ndeti na rhumatisme oyo ekangama yo lokola accro oyo elongwaka te kozolanda babwakeli yo po babwakelaka mpe ba AVC à niveau ya bamosala babwakeli yo yango tosalaka 2 temps so tomoni ke oyo babwakeli yo tokolanda yango na système ya nzete ya bokoko sur bokoko tokenda yango so tomoni ke eza sur base ya spiritualité tolandi yo na spiritualité donc toza fiere entre pouvoir ancestral na spiritualité déjà eloko moko te eza différent donc toza boye donc tosalaka différence de choses ya nini wana tosalaka nyonso tosalaka par rapport ya nini soki ozobela mbasi tokorange yango soki libala na yo eza na baproblème quelconque parce que bato baya koleka baexplikaka bien te toza bato toza baêtre humain ozolanda biso nde toza boye moto nyonso abeta libwaku na vie na ye yo oyebisanga yo na osala mabe te na vie na exactement nga mpe nasala mabe na vie na ngai donc eza bareveni oyo eyaka bareveni yango eyaka nini soit moto moko mpe akotela ayeba ye déjà nzela molili akotelaki yo na système moko ya mabe e mso ozokoka kosan sortir te ti lelo mpo komi na moment oyo contacte bamaître spirituel ebele bani yango biso tosengaka nanu consultation spirituelle toyeba état physique na yo toyeba non biso za prophète te biso za na spiritualité spiritualité donc consultation spirituelle nalobi bien il faut bien préciser ba bolanda biso baza bazoba je pense nalobi te consultation ba docteur bayaka simbio asali o ba toucher spirituel tokendaka na monde astral eza ba revenir nga avant na salon musala na osenga na libota na bino na famille na bino parce que yenso eza blocage mo ba bloquer na famille na bino tokoye biso vérité faut to expliquer yo faut to sala ka musala to laksaka muto avantage na désavantage eza te batu musu bayaka ka awa azolo baka avantage na avantage désavantage eza te biso sala na musala eza na spiritualité to sala ngo eza commercialisé biso zo mbongo donc to sala yo musala yo pesa biso mbongo o pesi plainte na yo biso to sali musala au moni réalité to yokani pourcentage na biso pesi biso mbongo donc dans ce sens là na ko faire voir ba téléspectateurs na o balanda biso par intermédiaire bana bo pesa pe bana mwasa wa bota te bana oui to landa na nzete po ngatinda kananu e pa ya docteur soko yepa na ngande to bota te na opesa siko na omema bino siko na ba désavantage o biso to kendaka nango nanu o biso to bengaka ngo lokwa ezate kitoko te na olanda bino na omema soko yepa nanga na oyebi sobotaka te kene non pas docteur à travers docteur asali analyse na ye aye na plainte wana nga na otanga ngo na comprendre que oyo eza mso eza ba infection moko ekota irrégulière ekota na kati mokila efanda po ba infection musupe ekalaka ezala biso de part d'autre ezala mwasi ezala mobali eza ba infection mususu omelaka kisi te omelaka trop ba boisson et pona yo kutu kisi pa ebwaka ok toza batu ba antibiotique ozomona etraitaka
sur base ya mondele ezala mpe ya bokoko etretaka yo oza moto ozolia ozosokola ozotambola bapoussière ezoya parci par là olingi komela kisi te yango ememaka bongo soki namoni eza bongo nde peut-être wana retenir te parce que eza infection moko ekoti déjà wana naza na moyen ya kosalisa yo te wana na biso pena clairement na moyen ya kosalisa yo te soki namoni ke eza ya spiritualité bien esengi nzete ya bokoko tolando na bokoko toyaka koexplike bilima te topesaka bilima te tokopesa bilima neni biso tocontemplaka nature biso omoni temple aigle eza bato bayebaka te bato bazoya boyeboye bautia banzete banini boye biso tocontemplaka nature oyo nyonso eza nature yango biso tosalela preuve ane ke biso totambola tokendaka baprovince parci par là mpona kosala barecherche na biso ya banzete kosala barecherche na biso so na mpe so balivre na biso kotanga omona livre de savoir oyeba ndeni okotambola mpe na mpona boinisie biso totaika livre eza mabe te initiation eza automatique ezala baparent na yo bainitia yo ti ndeni okotambola eloko okozwa te eza mabe initiation ezala eloko ya mabe te ezala eloko ya malamu. Ok, maître tolanda na bokebi est-ce que porte-monnaie magique mpe bazwaka bopesaka yango epuis kodia mpe opesaka? Oui, kodia d'ailleurs nalekaka na bémission naotaka kosala émission moko dernièrement babengai nga kaka bato baclient babengai nga bazali na baproblème na baboma kuna kodia na bango ebandeki kosala te ekataki nga nakendeki koréactive yango po ebanda kosala omoni na bafamille nyonso toza na etandi nyonso ya RDC donc tozwi baswahili tozwi baluba tozwi bangala bazalaka na bapouvoir na bango moko oyo ezalaka naturel so otali na balibota omona yo ozalaka te avant obotama noko boye azalaka na mbongo kutu boyeboyeboye ezalaka bapouvoir moko eza automatique tobenga yango signification kaka kodia mais eza na bambota nyonso eza kaka na kodia te eza na bakombo mosusu eza basekret na biso moko toyebi nde tosalaka basekret so moto abengi nga nde aocomprendre na babi mpe kodia ebomaka te kodi ebomaka te eloko eza naturel eboma ndeni eloko eza ya bino fo botambusa ye bien ezalaka na baprincipe eloko nyonso ezalaka na baprincipe nango ezala yo soko olia olekisi excès de stable okorefu kotambola te ozolanda eloko nyonso ezala oyo tu ozolia ozomela ezala bilamba soko olekisi excès nango directement okosan sortir te bon porte-monnaie magique porte-monnaie magique nauti koloba yango porte-monnaie magique biso tosalaka pouvoir ancestral toza na ndenge tosalelaka porte-monnaie magique même te mais toza na ndenge oyo tosalelaka mpona na signale batelespectateur oyo ezali mbongo biso tosalaka mpe mingi multiplication à travers ya siere na yo propre mbongo na yo moko oyo oza nango ebandi na 5 euros 10 euros 5 dollars 10 livres sterling mbongo na yo eza motoki na yo biso tokosala yango multiplication tokozwango de gauche à droite te tokozwango na famille na bino mpo tozosala pouvoir ancestral tokokota na libota na bino tozoexplike batelespectateur fo bacomprendre parce que mingi bayaka wana misusu bapesaki baannonce epai ya bato basalaki mosala eteniraki te mosu oza no motu moko boye oza no possédé bakanga o na famille na bino batalaka étoile na yo depuis bakanga yo okoma ozwa mbongo eza te donc biso toza toréactivaka na motu yango na maître spirituel mosusu oyo obengi ye salelanga makambo yalekaka mbala moko azwi mbongo ye esili nango biso tokendaka na consultation tosengi na libota na bino mwana na bino azoluka vi na ye toza na mposa s'en sortir est ce que bokopesa biso accès te tokepa bacentre na bango fo topesa ye mbongo oyo ya libota na bino soki baaccorde nde toaccepte tosali mosala na yo wana eza plus vite que possible so baboyi toyebi so carrément ke baboyi. Ok, voilà, maître. Eza innovation bato bamaître spirituel ebele balobaka makambo te nga na expliquer avantage na désavantage parce que tokomi na temps de la fin moto nyonso fasa barecherche ya vie na ye barecherche ya libota na ye barecherche mpe ya source na ye parce que tolandaki makambo ba église awa lelo bapaster ebele yo somona maître spirituel bakangi na ndako hotel boy excusez nga parce que bamikolo bazolanda biso bakangi na hotel boy parce que toza bato ba règlement toza bato ba omoni après émission na koti na kaka na simi nzela na fin nakei ozolanda biso za or ya vie oyo bato babimaka normal bapaster oyo baoka basexta nanga na oyebi so vérité toza or ya bato bavivaka vie normale donc cela veut dire vie okoti na yo boîte de nuit okei na yo par-ci par-là biso toza na principe parce que totambolaka na spiritualité donc dans ce sens là. Ok, maître tolanda yo maître tolinga mpe mwa moki opesa biso différence oyo maître spirituel
maître nani magicien aza nani na fumu na ba chef coutumier différence ni entre bino Antoine. Merci beaucoup. Fumu d'abord à Salara Makambo eza ancestral, pouvoir ancestral parce que Fumu aza fieft. Azara mingi na fieft na ye. Donc na mboka. Ozolanda na mboka na libota na ye nde alanda eza différent entre magicien ou Fumu ya mboka. Olandi. Donc magicien aza moto a koti na ba secte atangi ba livre de savoir na ye afandi azo contempler nature nde atangi ba livre aza na biloko muso ya spiritualité chef coutumier aza na makambo ya bokoko ya alandelaka mingi ba pouvoir ancestral alandelaka mingi ba libota na bango alandelaka mingi ba bokoko yango preuve no mona ba président de la république akoya na mboka mo boye avant banda osala musala fasenga akutana ba chef coutumier po bango nde fo ba pese ba clé wana nyonso po azali fumu dans mokonzi ya mboka aza na ba ndenge na ye o ba yebelaka makambo donc dans ce sens là il y a différence entre magicien et chef coutumier. So yosko na nyoso na yosangisi yango nga na yebisi yebi bino jana toloba na début de l'émission et naza na spiritualité naza pe na pouvoir ancestral donc osangisaka yango mpo mosala mosu esengaka spiritualité te esengi bokoko to mema ngo na bokoko donc fo nasala barecherche wana mpo client asa sortir sujet oyo aza nango est ce que pendant ondimelaka mpe papa Singo Kimba ye grand poète na biso te grand poète na oloba mpe na grand poète na oloba mingi te donc totika kaka grand poète ondimelaka toleka parceque oyo aza na kam oba ondimelaka oyo aza sikoyo to ondimela oyo alatali puta oyo alatali puta ye nde asali oyo aza sikoyo te eza idéologie na eza descendance ya descendance tokoboya yango te mais oyo wana mpo ondima ye oyo aza sikoyo nga nalobi oyo nano eza batala na source fondation fo otala yango ndako batonga yango na fondation bamabanga oyo babrike etongami mpo fondation wana azalaki wana donc toleka. Ok, merci vraiment, Maître Toko, j'ai toujours une émission. Maître spirituel, le lot au moni, moi vidéo, ça va parce que le bel spirituel, tu peux attaquer le pasteur Awa, tout moni prophète de Nilesi. Na kati ya poto na kati ya boîte na bana basi kobina. Et tant que Maître ton côté la musulmane qui prophète ni comme de Nilesi. Et ça là que l'on dit comme la vidéo à bongo. Na basi na kati ya boîte kobuna eta ke maître spirituel. Bon, premièrement na auto lobango awa na loba eloko mo eza très profond moto aza mayele o azolanda nga na bokebi nyonso a comprendre yango je crois population surtout biso ba africain parce que ba Bouddha Asie eza nde mo tena biso babelela nzambe moko yango baza ko s'afflierer tout le temps mboka na bango mpe faire développer biso toza sikoyo na banzambe nzambe ebele toza na baadministration eza ebele toke na christianisme toke na boye toke na boye yango moni différence wana ezali entre biso nyonso mpo mwana papa Simon Kimbangu akokende jamais na un catholicain basala dio nani église de réveil akokende jamais esika boye basala dio donc moi tribalisme wana ezali yango moni monde Afrique na biso bien Congo na biso ezala mwa ba difficulté wana nazonga na message au pesinga nalobaki yango déjà que tokomi na temps de la fin moto nyonso azwa conscience na ye avoir conscience na ye pour que à s'en sortir na ba besoin na ye parce que bolandi mingi ba pasteur boye ko comprendre réalité ya ba pasteur ba comme belé ba zo sala ba makiona o ayebi ya ko comprendre ngo ba on peut ba lo ba biso ba finga ra biso kasi ba ya ozoma mo pa bino mingi mo permettre biso to permettre ngo parce que biso to olanda mbongo tango aye apesi yo mbongo ozolanda combien de fois moto yo tangi wana aya pana biso to servaye eza ba émission belé to sala ya ba denilesi biso zana ba stade to zana se to sala musala ba plein wana o etonda wana biso to zala mais na yo vérité réalité na oye biso ngo to ba responsable to remema makambo nyonso te na ko pas pour na ya na ba n'importe quoi na télévision et bande ko langa ba olandanga bana ba olandanga moi sinanga zolandanga biso to zala wana to mona ba réalité to salela ye ba makambo ti le batika kutu na la na biso maître revenir nango to la kaka ye to ebisike o moni ngo koi po ok na oshite ninga okene wana okene na oshite bien na dire do bato baza mayele ba comprendre que c'est que Denis Lesi bato baza mayele que c'est que pasteur pétage o ya zobenga asali logo na e donc au niveau ba que no pasteur Denis Lesi
ba plein ou ba no tondi ça ba miracle ou ba no ça ayaki na temple ya bino aigle bino mosali là na biso temple aigle eza temple oyo eza ya baventure te tosala ka musala nazo signaler kutu ba téléspectateurs nyonso o ba olanda biso ba maître spirituel o ba leka na ba plateau na bino o ba tala ba ona ba chaîne mususu o ba sala makambo etenira te ba contacter biso to kolongola bango ba larme ya ba difficulté nyonso baza nango biso toza pouvoir ancestral tozali aussi na spiritualité et puis ezali science exacte moto o olanda nga za muta mayele message o nazo pesa donc tozali commercialisé donc opesi ngai mbongo na yo toyokani prix musala na osala kopesa nga na mbongo te tosalelo musala et omoni réalité kuna après toyokani pourcentage opesi biso mbongo totiango na poche donc o tout aza na besoin na biso a contacter biso na plus 243 089 yango wana produit que prophète Denis les atika nyongo na bino ti lelo parce que vous savez mambo esa que non akoya c'est que ye aleka la temple na bino la non na minute nga na roya te na loba makamuna na loba makamuna sentiment na expliquer réalité o ezali ye déjà si akoyi sama na ye eloko oyebe eloko alebisa biso na otia ba voix so bo lisango bo yokango ba sa bino osala na bino o nyonso osala nga sina kufa na nga kala nga na oluka vi na nga voilà prophète Denis les oui sincèrement on a ba voice na lobi yango déjà na lobi yango toleka ok le maître to la bokebi à part en fait des ministres pasteur ni aussi puis aller quand il y a la table aussi le travail parce que bino bomba tango bobe ba nae boye boleki o boye biso to beba na batu te biso to expliquer bino nga tala ça batu ba avantage na désavantage yo on a besoin peut-être basalela yo multiplication to yokani pourcentage na biso donc pourcentage na biso to bandaka na 20% 17 15% par rapport à effectif o yo zana ngo besoin so on a pour ça 15 000 euros 15 000 dollars 15 000 livres sterling to yokani na yo donc pesa biso pourcentage na biso so ki mbongo ebimi okateli biso tindeli biso yango so ko boyi biso to retirer na biso yango to retirer avantage na biso premièrement eza yango wana parce que mbongo elakisaka identité ya motu yo lelo nini tofandi no boye soko komi na balara tokoyeba identité na yo tokoyeba yo soko omelaka masanga tokoyeba yo soko olingaka basi ya ndumba excuse mpo bato baolanda biso baza bamikolo tokoyeba yo soko okabaka tokoyeba yo na baforme nyonso parce que eza mbongo elakisaka identité ya motu yango topesaka déjà annonce po biso tokolia mbongo na nsima na bino donc biso yango tolobi eza commercialisé ntango oye opesi plainte na yo biso tosaleli mosala gratuitement mbongo ebimi opesi biso mbongo donc baoyo nyonso basalaki mosala epai ya bamaître tout nazoloba biso oyaka na télévision pamba te toya koloba makambo eza yango te toya koloba makambo eza yango bacontacte biso toza 24 heures sur 24 heures torépondre bango na baquestion na bango oza na besoin ya protection oza na besoin ya mokanda oza na besoin oyo nga nalobaka tout le temps ya crédit makambo ezaka ya multiplication te po bato mosusu bakimaka na bango yango makambo oza na posa mosusu ozwa crédit moko quelconque côté moko boye le mbongo na yo moko ekangama côté moko boye bien ndeko na yo moko boye bia bamela yo mbongo moko boye fo moto wana apesa yo mbongo ebele biso toza tokotravaille tokosenga yo eloko te tosaleli mosala omoni réalité toyokani kaka pourcentage na biso opesi biso mbongo na biso donc voilà ok merci vraiment maître question na ngai ya suka avant tokabola ngai na yo parce que bakomo esala biso komoke na suka émission maître na pasteur tant que maître spirituel oui parce que le gars Denis les oso talobi que non o tinzamba sale la rai est-ce que na mboka na biso bazate bango tout bazate pourquoi bazate pourquoi na lobi bongo na yebi pourquoi na lobi bongo bayaka pa na biso neti pas Denis les ça ya mpona mutu moko azate na oyebisa yo tokomi na temps de la fin mutu amutasa ba recherche o ba pa na bino nangana koloba ngo te spiritualité ezaka makambo te na koyaka mpona lobango soki na humilie Denis Lesi parce que réponse oyo akatelaki biso esala biso bien te yango omoni akomi na suka aokende aya na sa oza awa na bino boomona eloko esalama mikolo ekoya oyo bopreparele oyo toprépare te tolobi tokomona kaka biloko oyo esalama mikolo ekoya voilà ok toza na émission tobomba yango bokata yango te bokata te bon message nous opesa Denis ya minute wala pese message te
ayambaka nga lisusu te tosololaka na ye lisusu te nayaka kaka koloba sur babétise na ye e nalobi eloko mosusu te naa na message ya kopesa te si akatela biso deya message ya koluka vi na ye bosala nyonso bosala donc cela veut dire biso tozaka wana tozotala contempler nature en fait. réalité royale. Voilà, merci vraiment maître. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Daddy Mukwaya. Je dis un grand merci à mon PDG, la servante de Mama Tiffany Mukwaya. Joyeux anniversaire à mon PDG, la princesse d'éternel, une année de plus. Je dis aussi un grand merci à Nagédeur, Alpha Zaglas, ma caméra, toute l'équipe. Et les Nazareth, il n'a pas merci. Mais il est toujours dans la soupe émission. Bafwa, Bachala. Vite à Mikole. On se retrouve à la prochaine. Merci vraiment maître. De rien, on a pris le nombre d'abonnés, nous sommes montés, together, on est ensemble. Ok. Azamwana motote, boa kosangai, abongwa ni pete, boa wangata, Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolaki mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Azamwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata